Tobanda komona ke cardinal abanda koremarke ke babanda abandonner bana mingi na bopito na bazela na babisiki ebele. Alors amonaki likanisi wana ya kofungola esika moko parce que yebi na koabandone bana wana mpe eza na bato mosusu batekaka bana. Amonaki ke oleke bana bazala na abandone ya eux-même, biso tozali eklesia ezali ifale korécupérer bana wana po te bakoma bana ya biso ya eklesia. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Marie la Berceuse bandaki le 7 mai 1993, ezalaki créée par cardinal Frédéric Ethiou de Rosemont pe na moninga na bino ngai Jacqueline Kimana. Bongo ebandaki tobanda komona ke cardinal abanda koremarke ke babanda abandonner bana mingi na bopito na bazela na babisiki ebele. Alors amonaki likanisi wana ya kofungola esika moko parce que yebi na koabandone bana wana mpe eza na bato mosusu batekaka bana. Amonaki ke oleke bana bazala na abandone ya eux-même, biso tozali eklesia ezali ifale korécupérer bana wana po te bakoma bana ya biso ya eklesia. Voilà, mais Ecclesia ezali société te, ezali entreprise te. Alors l'initiative est vraiment louable, mais les moyens oyo ezo kosala kilo fonctionner parce que kozwa pas na ba recherche difficile osala ndenge. En fait, il y a solo eklesia ezali société te mais eklesia ezali na bandimi. Andimi bango wana nde basungi minene ya orphelinat na biso ya ndako na biso pe biso moko pe ya mbote tozwa bana en charge toza na mosala tokona kosala mosala pe tokontinue kosala mosala po te tokoka kolesa bana tozali na école maternelle pe primaire pe tozali na mwa bamakambo mosusu pe babienfaiteur mosusu oyo bayaka pe kopesa biso lisungi po pe bana bakoka kokola malamu pamba te na yo moko misapi moko esukolaka elongi te, donc il y a un peu des appuis par-ci par-là aussi. Ah bon, voilà, les appuis par-ci par-là, mais dans le cadre toujours il y a prise en charge. Bana wana bazali bateau, des fois vous avez la maladie, des fois problème est belé, il faut que bazala wana de manière permanente. Est-ce qu'il y a un personnel, il y a makasi, au salandeni pobo, 24 heures sur 24 charge ya bana. Effectivement, tozali na prise en charge totale, mais le travail est allé divisé parce qu'il y a la répartition des tâches. Les allées na ba éducatrice, na ba éducateur, au ba s'occuper na bana, pote ba koka ko s'occuper na mango, ce qui moi naza maladie, moko na biso nunganga a rekende à soigner to à prescrire médicaments, ce qui même que la hospitalisation tout ça là ba tout pote tout ça là na bana na hôpital. Voilà, mais au-delà, parce que bon, il y a toujours des difficultés. Alors, quelles sont les difficultés de fois au besoin en mobilité, par exemple? Oui, difficulté à mingi ya makasi ko toza nango ya ndako. Parce que esika tovandi toluwaka. Bonda kwa liboso tozalaka tango bapesaka biso tovandaka 7 ans. Bakolo nango barécupéraki po bango mpe bazwaki mwa kokoso moko boye likambo te, mais sikoyo difficulté ya makasi yango wana te tokoma kotambola omoni tozalaki na 8e rue tokomi na 15e tokomi na 13e toyo kotuna donc tozotambola kaka na kati ya limité, donc yango tobenga yango vraiment difficulté ya monene toza nango yango wana. Bon oyo mosusu kofuta bandako balwaye bamai oyo ezangaka wana tokokonga mpe moko toza kofuta mais bamai mpe epesaka biso mpasi awa to yango ebimaka régulièrement te, mais il faut kokende koluka yango ka, donc voilà un peu amwa mpasi surtout ya ndako, donc biso vraiment sona biso kozala na ndako na biso. Est-ce que eza déjà formulé par exemple ya koluka bapartenaire peut-être parce que na bateau bazolanda biso pe eza na bandeko oyo bazokolanda partout à travers l'Afrique, à travers le monde, l'Europe, qui peuvent aussi contribuer. Alors est-ce qu'il y a un programme où ils ont déjà tracé, où ils ont facilement contribuer par un numéro, il y a compte, il y a banque, ou soit avec circulation, il y a cash monnaie, tout ça, il y a service, il y a
société de télécommunication pour autant à comboter. Mais est-ce que les AP soucis Nabino, quelles sont les démarches déjà entreprises dans ce cadre-là pour que lobby Marie la Berceuse et Zanesika Naimoko? Bon, tolobaka mpe tokomaka tolobaka mpe tokomelaka bato tosisaka te kosolola na bato kolobake biso okopesa biso biloko kolia tole mais lobi ekokende na toilette la même temps mais soki opesi biso ndako na ndako wana tokosala mosala ekobonga lisusu koleka tokomaka toza na bacompte bancaire toza nango toza na banumero na batelefone wana mpe toza nango mais isifika motu soki abengi atuni biso to aye tosololi na ye alingi kopesa tokolobela ye mais na kati ya programme oyo biso tosengaki na bato topesaki numero na biso ya kotindaka mwa eloko mpe basusu mpe batindelaki biso poke tokoka kosomba biloko tokende kokambola na baninga. Voilà, tokozwa plus ample détail par exemple à ce qui concerne moyens pour abonnés, internautes, à travers le monde, OP, Bazana Bolingo, certainement. Je crois que dès que l'émission est causala, et que les cas, donc, hésiter par exemple, peut-être pour soutenir l'initiative. Alors, question, M. Césali, conditions d'admission, ça se passe comment? Bon, ma condition d'admission est simple. Condition d'admission est ceux qui bomoni moi quelque part, mais bon, y en a directement pour informer biso. Mais moi, on a avant quota, il faut passer l'examen, il faut data la maladie, ceux qui ont la maladie, il y a ma BT, par exemple le Covid, et puis la maladie n'est pas sida, on a biso tourné par soigner personnellement, sinon batunion se pas kozwango, mais maladie le la bakoso koso légère, banyama wana, bana babela des problèmes té, c'est si un examen, dans une recommandation, donc yo ce que mon il faut que nous dans l'état pour l'état ya kopesa ça pour que donc l'état a porté na tribunal la bana tribunal la bana tango tout na poser ba question ko sambisa après ba pesi biso autorisation ya koya na mwana ya ko placer mwana epa na biso donc azala tout na raté ce qui azali ya wapi ce qui aza mondele ce qui aza motorindo ce qui azali religion unité wana to ki parangote ko biso tsengeli karande mwana parce que c'est l'enfant qu'on doit sauver. Et bon on a kaya bana bae oyo batikaka bolamuki na tongo mutaye aleki na bavwana ni osote les côtés na ye a déposer kaka mwana pembeni ya Marie la Berceuse parce que yebi ke awa bana baza prise en charge et na kana bosala rande. Bon, biso personnellement on a noté parce que jamais to koma orphelinat au mona ka to koma famille. Bo eti abatu moi nini ba parce que ce que tu orphelinat ezaki to côté au mona batu ba ko bwa ke la bino pe bana ndenge wana to zwa carte ke ba ya ko bwa ke la biso mwana na ndako mais to zwa aka ba bwa ki mwana na église na esika boye bango nde ba ye ko pesa biso soki ba ye ko pesa biso au cas où ba ye ko tikela biso ndenge wana to lamuki na tongo to kuti mwana to na to kuti mwana wana to kosani to kozwaye to kei na tribunal to kozwaye to kei na tribunal sikoyo akosambisa biso ndenge na uta koloba akosambisa biso atuni biso ndenge ni bomoni batemwe pe bazali monaki mwana devanda kuna biso po bayebi biso to sokoba bana et voilà to ye na ye po bino moko boluka nani atiki mwana parce que tant que ça kozala mutu aza nzinga on ne sait jamais tant que tokomona ke mutu tribunal akotala ke mutu azate nde aye ko placer officiellement. Pourquoi placement officiel? C'est pour éviter que tant que ça bakokosela bino makambo ke bokina pe mwana lokola bato ebele batekaka bana alors autant mieux kozwa mwana na voie officielle pour que okoka on a un voix officiel, peut-être je peux anticiper. Ce qui te moni moi la première chose, tu peux s'arrêter comme parce que tu peux gagner mon hésité, tu peux gagner pour aider au bébé, tu peux s'y n'amuser, tu peux ça comme tu peux s'y bâtir pour te yaza la plus sur la viso, tout ça même pas dans la musulman peut te soit par mais tu vois pas, mais tu peux ça ta éducation religieuse chrétienne au yabiso catholique. Alors, bah tu belé bah la biso. En fait, pour naba yeo bazana bana
au PLO, va se débarrasser dans bango baza ba parents. En tant que moboti, en tant que responsable, est-ce qu'il y a un message au groupe SAP na bateau baza na banda? Parce que les moussous bazo kanisa bango ba ko kaka te fo ba rotika. Mais en tant que parent, conseil au groupe ça na bande ko wana. Il y a 2 jours, tout le monde papa moko azokota na mwana na papier moko na maboko. Oh, na ye pa na bino nini na ye kotika mwana. Oye kotika mwana ya nani? Oh ya ngai. Pona nini? Oh na nazana musala mwasi tokabwani na ye. Bato ndenge wana tobandaka nanu kopesa bango conseil. Yo pe koya kotika mwana ndenge wana te. Okosonga lisusu na tribunal. Ah oui. Okay, na tribunal oyebisi ke ngai na lina tika mwana na ngai na orphelinat parce que nga naza boyeboye. Tribunal ye moko akotuna yo ba makambo ti andima. Mais placement ya mwana ndenge wana soki aza na parent na ye. Biso tokosala musala ya parent wana. Tokosala ngo ya pamba te. Il faut afuta biso mbongo. Wana tokobenga bango bana baza na garderie interne. Donc baza lokola na kati interna pe tosala ngo ba musu bakenda ba poto, ba noko na bango bazali esika mususu kuna batikala kina koko mutu akosurveiller ezate mwana yeta kusasali 2 ou 3 ans bango bazo contribuer na kofuta kaka neti $100 $100 ou équivalent en francs congolais pour que esalisa biso ntango mwana akotombe malade to mwana akokende classe nyonso tout fait compris ezalaki na kati mpe kofuta basali. Donc ndenge wana donc soki omoni mwana ndenge wana baparent wana baya kotika topoza bango baquestion ebele mpe tosensibilisaka bango parce que mwana abongi na libota. Mwana bongi na libota, mwana bongi na balabala te parce que vous créez des blessures intérieures pour ces enfants là. Lobi mwana tango oya koluka ye akolinga yo lisusu te parce que tu l'avais abandonné. Tango muso ezalaki ke yo ozaki na tante ya kobokola mwana ya kobokola mwana ou bien ozalaki na mwa incapacité moko boye, ba muso ezalaka papa atikali mama akufi, mutu na famille azate wana tokozwa ye pe tovandi na ye mais papa azoya kotala ye biloko na ye mais wana tuka ezalaka toujours payant. Wana il faut ezala payant. Voilà, tout ce qui est petit à petit vers la fin de l'émission. Alors na bandeko baza par exemple na poto parce que bandeko poto bazota la biso bato musupe baza na bandeko baza ba difficulté bana le musu moto ya kimia kotika ya azate le musu atika mwana ndeko na ye place moko ba encadre ka ye bien te ba problème ebele. Alors ce qui moto oyo aza na partie ya poto alinga contacter bino par exemple pour la prise en charge nengo lobi to bozobe yango nini prise en charge interne, garderie interne. Alors pour na bandeko wana so bani bakota na contact et lo nyoko yibsa bango pour bosunga bango. Nali ko expliquer garderie interne externe, garderie externe o bayaka metina crèche batikali un certain temps pendant la journée tout ça. Et puis parents ba yoko zobango na pokwa baki garderie interne ba bazo tikala lokola bazana neti na internat bazana ndako bazo vivre na biso bazo partager vie communautaire na biso mais lokola azali na ndeko na ye to parent moko ya famille ya libota oyo azo sunga ye akofuta biso mbongo ndenge na uti koloba ezala nango pe cher te ezala nango ka $100 par mois parce que oyebi ke wana pe moyen to valoriser ngo eza te yo moko ozomona tala awa tozosala émission mais azolela aza na maboko la mosusu biloko ndenge wana donc la mosusu bokoti na ye na hôpital bokei baswani mpuna yo ozolanda tout ça donc voilà un peu on ne peut pas valoriser tout ce que tozosala lokola service na mwana mais symboliquement on donne un prix social parce que bazana poto batuna garderie ezaka combien même il y a demi-journée ezalaka combien mais biso to pesa prix social pour tozali bana mwana kobela na butu pasi. Comment est-ce que bo si prenaka vraiment pour fandi boye ba pasi wana ya butu omona ba condition wana bo pasanga ndenge ni batana biso lokola tondima musala wana tima kokoma parent ya bana wana ata toboti bango boye te physiquement mais spirituellement toboti bango
pasi oyo kaka mwana ndenge azoyoka pasi soki azolela pasi wana ekomelaka biso lokola yo moko tokoti parce que aza mwana na yo donc il faut souffrir tokotaka hôpital mwana soki azolela yo peta mosu ozolela parce que ozoyeba te mwana boye soki azolela toute la nuit okoyeba te eloko nini ezali omona esi osala opasi mpasi ayebi koloba te donc pasi wana biso mpe epesaka biso pasi tosupporta yango parce qu'on a accepté d'être parent de devenir parent donc il faut toaccepter bapasi wana nyonso pasi eza kaka ya hôpital te pasi meme ya mwana oyo yo tina classe mais azokima classe to akomi impoli parce ezali basorte ebele tomonaka yango mpe parce que nous avons accepté de vivre dans une famille comme dans une famille et nous sommes une famille donc nous supportons bakaprice wana nyonso bapasi wana na bisengo nyonso na kati ya libota lokola biso moko mpe tokofivaki na kati ya libota. Alors Maman Jacqueline poto ezali mboka matériel peut-être lobby Marie la berceuse cause à posa ya moi tétoscope moi est-ce que bokanisa te bozala ta na moi dispensaire ya bino moko maison lobby bokoza na infirmier mibale bozala na bango parce que baza pe na poto bandeko bakokanisa bi bon ngana contribution na ngai natinda ta moi tétoscope na moloko moko bo est-ce que essayer la bino bokanisa yango soki ya bokanisa yango okolo banina bandeko bazotala biso o bakoipe ko sunga. Bon, ya solo tozali na posa wana parce que tozali na ndako na biso moko oyo famille Marie la Berceuse atonga grâce ya appui ya Union Européenne na Kinkole esika wana tolesaka bana ya Mama Nouri mais lokola tozangi dispensaire ndenge olobi wana lokola tozangi dispensaire moyen bapesa biso bakisi mpenza eza te alors baoblige biso lokola mpe école primaire ezali kuna baoblige biso tosala moins dispensaire moko boye mais mpona bainfirmière na bamédecin toza na bango baza babénévole donc toza na bango mais soki batindi eloko wana je pense que tokobongisa ndenge l'état asenga biso parce que même dans les écoles il faut avoir ka moyen infirmerie nde wana nde ezozanga biso bakoki mpe kotinda ekokoma très bien na nzela ya église na nzela ya diocèse tout comme bakomi famille Marie la Berceuse tout cela toza partenaire à l'état parce que tozali géré par le ministère des affaires sociales donc ekokoma nango très bien pe kosalisa moto alingi kosalisa biso ebike eza na bato mosusu mpe balinga kosalisa bato mais bazangaka information mais soki ke émission na biso tosali yango malamu ntango mosusu mpe ndako oyo tozolela eza na moto mosusu mpe azali na ndako na ye alobi nga naza na bandako ebele tikaka moko oyo napesa nanga don po ke basala mosala ya eklise ya malamu ye baluka lipamboli na ye na nzambe donc nakanisi tokoki koboya yango te parce que mutu na mutu ifo acontribue po biso tozocontribue na disponibilité na biso na moke oyo toza nango mais mutu mosusu aza disponible te mais il peut contribuer na losambo na ye il peut contribuer na kotindaka mwa eloko moko il peut contribuer lokola awa ndenge toseli 25 ans oyo eza na baninga mosusu le bayokaki alobi moi je vais t'envoyer $100 moi je vais t'envoyer telle chose pour que tu achètes eloko bokende visite na esika wana mpe mosusu bino bolia donc voilà un peu donc vraiment ezali le bienvenu ou la bienvenue tout ça baide wana nyonso po ke tokoka kosala malamu. Madame Jacqueline, il y a aussi eloko moko impressionnaki biso ezali susu ya visite na Makala okoloba nini? Visite na prison à Makala parce que boyebi ke na bana même parmi bana biso tozwa eza na mosusu mpe auta na prison à Makala donc mama botie kuna moya vanda kuna eza te mama ye moko atikala kuna donc tozana donc na Makala parce que eza na bana mosusu mpe bakangama na Makala baza na Makala bazobota mape kuna ba mosusu bakangi mama na ye ale na mwana mpe akei po mama aza na moto akotika mosusu na ba o baza pe na ba prison ba ye ba bon ye o la prison soki baye na ye momentalement soki parent na ye aza kuna bakangi ye eke mwana na prison akoki kovanda te eza milieu na ye te sinon oya kozwa mpe esprit rebelle ya kovanda ya kokoma mpe je ne sais pas qui il peut qualifier bakoki kopesa biso ye momentalement ntango mama kobima to ntango bafamille na ye bakoki kondima bapesi bango mais akozala toujours na garderie interne pour le moment.
Voilà, chers abonnés, chers internautes, Baonyo Bolandi Biso. Alors, ce que vous avez balo ya bilamba, tu dis que bakanga pe bakoli, vous avez poto na France, na Belgique, vous avez moi kolimo ko kanga, bana bazalia, ba pampers, ba poudre, ba biloko. Donc la famille Marie la Berceuse, ils ont besoin ya lisungi na yo. Yo landi biso, ce qui peut kabaka opesaka, en tout cas, tiape pembeni na yo, Marie la Berceuse, ils ont la pe côté na yo comme ça. Ok, tant qu'on y a tout besoin, et le comme moi au Canessa, je crois que le numéro est déjà en bas de l'écran. Pour qu'on a beaucoup en contact. Alors, maman Jacqueline, c'est déjà la fin. Et là, on y a autre lobité où ils ont qui préoccupation pour pour les téléspectateurs, les internautes. Merci. Pambate 25 ans au qui en gros pour un grand merci. Un grand merci à Dieu parce qu'il nous a donné l'occasion de devenir parents des enfants que nous ne connaissons pas le grand merci pour tous ceux qui nous ont aidés. Bakota ki likambo wana lokola likambo na bango moyen na tanga bakomo na bango ezate yango ezali occasion pour te biso to pesa bango merci bamusu bazali na poto bamusu bazali bisika bamusu pe bakufa yango tozo kende visite pe kotala pe bakufa pamba te ezanzila ya biso nyonso donc ozomona ke et tozana likambo mususu te parce que si olobi yango to si olobi to pesi kaka merci na Nzambe ya pambola ba nyonso ba assistaka biso basambela pona biso Nzambe ya pambola pe bao bakoya pe bao bakotona pe on est dispo ceux qui nous tabengi biso mais attention wana na loba ngo na sekaka na ngai batu mususu batindela baninga ba don biloko esi ebeba bapona pe ya malamu pona batindela biso eza bato baza na pasi bino bokende bisusu kopesa bango pasi eza kitoko te. Donc na pesi bango na souhaité bango ba meilleur vœu pe ba meilleur vœu ya Noël na ya Nouvel An pe Nzambe apambola bango na bisika nyonso. Voilà, merci beaucoup maître Tokoki ko clôturer mission ndengwana te na lingaki opesa numéro na yo moko de vive voix pour na bande ko nyonso balandi biso o ba yidi que dans un premier temps contact ba ko ntana yo moko soki ba bengi. OK, ça problème te numéro na ngai ezali 081 417 3003 081 417 3003 ce que vous allez na libanda mboka oyebi ndenge to tia code na biso 243 olongoli 0. Merci kona bino pe banzi sango Nzamba pambola bino pour contribution na bino ezali pe ya kopanza sango wana. Merci. Bonjour Maloula Marie-Joseph. Bonjour. On vous a trouvé ici dans la grande famille Marie la Berceuse et c'est le 25e anniversaire de Marie la Berceuse. Quelle est votre réaction? Oui, c'est une très grande joie. 25 ans, c'est pas beaucoup. Déjà même moi-même, j'ai 25 ans. Donc je suis le fruit de l'œuvre Marie la Berceuse. Et c'est une très grande joie de fêter ces 25 ans. Surtout ces 25 ans dans la vie communautaire. Une vie communautaire où le Christ lui-même s'est manifesté dans nos vies. Oui. Et en dehors de ça, c'est aussi une très grande joie pour la plupart des familles aussi, parce que c'est une vie que j'ai communément appelée la vie communautaire. Parce que Dieu nous apprend déjà à être unis ensemble et à vivre et à tout partager ensemble. Et c'est une très grande joie aussi pour nous, enfants de Marie la Berceuse, parce que nous avons vécu pendant 25 ans dans l'œuvre et nous sommes le fruit de cette œuvre. C'est ainsi que ces 25 ans pour nous est une très grande expérience et nous demandons à Dieu de toujours conduire cette œuvre au plus loin et le plus loin possible. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui sont souvent engagés dans des actions philanthropiques qui peuvent aussi assister? Quel est le message que pouvez-vous donner à ces personnes de bonne foi, de bonne volonté? Bon, comme nous le savons tous, il y a des difficultés que l'œuvre aussi rencontre. Oui. Entre autres, la plus grande difficulté, c'était celle d'avoir une maison. Oui. Et c'est la difficulté que nous portons toujours dans nos prières. Oui. Et nous espérons toujours que, grâce à la volonté de Dieu, l'œuvre Marie la Berceuse pourra trouver un jour un toit où nous pourrons continuer l'œuvre, celle de pouvoir élever les enfants abandonnés, oui, les enfants mal nourris,
les personnes rejetées par la société. C'est ainsi que déjà, nous n'appelons pas la famille Marie la Berceuse orphelinat, nous appelons ça famille. Voilà. C'est pour dire que ces enfants doivent avoir une identité, doivent avoir une certaine appartenance. Tout à fait. En quelque sorte, ces enfants doivent se trouver aimés. En quelque sorte, ils doivent trouver une famille au sein d'eux. Donc c'est ainsi que nous n'appelons pas ça une orphelinat, mais une famille. Parce que nous trouvons aujourd'hui des enfants abandonnés, mais qui retrouvent aujourd'hui le sourire, l'éducation. Et ils étudient, ils sont nourris. Donc tout est pris vraiment en charge. Et cela demande vraiment de l'aide aussi. D'une part, de tous ces bienfaiteurs qui ne cessent d'abord de nous aider. Et nous faisons aussi part à toutes ces personnes qui ont ces très bonnes intentions de pouvoir soutenir l'œuvre et surtout soutenir ces enfants rejetés par la société. Voilà, merci beaucoup pour votre réaction. Un dernier mot. Un dernier mot, je ne peux que souhaiter meilleurs vœux à toute la communauté, meilleurs vœux à toutes ces personnes qui ne cessent de nous aider d'une manière ou d'une autre par des intentions de prière tant spirituelles et financières. Et mes derniers mots, je ne peux que dire merci. Oui, naza Madame Louise Nassina Sali na famille Marie la Berceuse plus de 15 ans. Na umeli penza awa bamakambo esami na Marie la Berceuse nazali témoin oculaire nasina moni bana ebele oyo baye na bango na kati ya famille oyo. Tozali bancadresse toujours au service de tout petit. Na musala wana toza ko accompagner maman Jacqueline Kimana na musala wana charge oyo azanango na kati ya libota oyo ya Marie la Berceuse. Toza na esengo makasi. Toza na esengo po tokokisi 25 ans. Bien que ngana sina dépassé déjà 17 ans na umeli awa naza ancienne. Azali directrice na kati ya centre oyo famille Marie la Berceuse. En tant que directrice, eloko nini ozokutana nango comme étant ba difficulté pendant toutes ces années? Tozokutana makambo ebele omoni famille Marie la Berceuse ezali orphelinat. Même si tokoma orphelinat te tokoma famille, c'est parce que bana bazala démoralisé te po bana ntango bazomona epai na bango na affiche oyo batie bakomi orphelinat bakozala mpe na esengo te. Tozokutana na mwa bamakambo ebele na kati ya bana boyebi ke na kati ya orphelinat bana bazali bayaka moto na moto ayaka, donc toza na baka oyo eyaka moto na moto na ndenge na ye selon ndenge bakutelaki ye na likambo na ye. Ntango toza kosangisa bango esika moko tozo comprendre ke bamakanisi nyonso ezali ezokokana te. Ba difficulté surtout yango wana bokoki ko découvrir peut-être impolitesse na bana po ayebi ke ba oyo bazali ba mama o babotinga te, peut-être azalaki na balabala po mwana ebongi na balabala te ebongi na famille, mais lokola peut-être bakendeki kotika ye na balabala me baye na ye awa ba procédure nyonso esalemi. Mais boko constater kaka en tout cas ba difficulté za ebele oyo mama Jacqueline ya des fois kangaka motema moto mosusu akokanga motema te na ba difficulté soki tobandi koetale yango awa bokokama mwana mosusu boza komipesa bozosala nyonso po atanga me akolinga na ye classe te kosi bofuteli ye minerval classe atangaka me bokoya kokonstate boye basuivi oyo tosalaka po tolandela ndenge bana bazotanga bokuta kaka akendeke classe te bokoforce bokomona vraiment ke ezosimba te aza nano na volonté ya kotanga te. Badifficulté eza mwa ebele ere mosusu mpe babien moko mise à leur disposition mais akozwa yango ake koteka bavelo peut-être moto moko boye ya bienfaiteur azuma eloko moko boye mpe aye kotika me okomonaka yaya tala kaka toyeba ye kokutana esika moko don moral moko te eza badifficulté oyo tonakolaka awa. Voilà. Alors sur le plan financier, lelo okoloba na bandeko bazolanda biso nini pona kosunga mwa mokie? En tout cas sur le plan financier, tokosenga kaka bato ya mitema malamu basunga parce que mama asalaka lisusu te. Ntango azalaki kosala ezalaki mwa malamu mais siko asalaka lisusu te. Même ndako oyo tovandi eza ndako moko azoluwe eza pe moto moko boye oyo andima kosunga mpona ndako bakoka kosunga bana na bamakambo mwa ebele boyebi kaka bana bakaprice eza ebele bamakambo ebele oyo ezali liye na bana oyo ke bato bakoki kotia maboko mpona kosunga
baklasse na bango surtout ekutaka po bamosusu mpe baza na université ayaka azaki na 4 jours mais siko aza na université na niveau ya gradué ya licence donc ezosenga vraiment bato ya bonne volonté bakoka kosunga mama kolata ya bana kolia ya bana bafrais scolaire donc ezopesa mwa mpasi esengeli vraiment misuni ezala pour faire face na badifficulté mosusu financier oyo ye aza korencontre. Voilà, un dernier mot. Dernier mot toza mesengo kaka tozozela bino botia maboko. Marie la berceuse ezali awa eza na limete na avenue de la Plaine numéro 2. Le 5e anniversaire, d'abord, réaction des anines. Oui, merci papa journaliste. Gai maman Irène Kitulu, naza infirmière bénévole awa na famille Marie la berceuse. Naza na esengo makasi na komona ke œuvre oyo ebanda esuka te ezokontinue et surtout ke bana oyo babandaki ya liboso bakomaki awa lelo baza balicencie donc toza na esengo komona ke toza na balicencie awa na ndako moko ya mwasi aza na lubumbashi azozwa mpe diplôme ya licence baya koprédote tozozela diplôme donc akozala na double honneur azwi diplôme mpe azwi libala ezopesa esengo et particulièrement esengo na ngai ezali na contribution oyo nga napesaka en tant qu'infirmière bénévole. Alors, nazovanda na bana, nasepelaka mingi et puis bakisi nga pe expérience ebele na kati ya bana, patience wana ya kozala na bana, babiloko mosusu tozwaki na classe oyo nasala expérience mingi na prise en charge wana. Heureusement que aussi tozwa nanu te omwana mpe Fabrice Kema, quand même on se débrouille et j'utilise parfois les moyens de bord mais na tokomi na modernité eza te kaka koutilisaka bamoyen de bord mais vraiment naza na besoin ya équipement soki eza na bato oyo vraiment aza na mwa tensiomètre evandi na ndako mwa thermomètre mwa kisi moko etrenaka soki asali lisoli wana na ndenge nga mpe nazoutilize mayele na ngai effort na ngai ngonga na ngai mpona bana vraiment ekosala bien de façon ke po souci ya Marie la berceuse ezalaki bana oyo babengama nanu te baorphelin babengama bana ya ndako. Alors biso mpe ntango tozoya tozokota mpe na spiritualité wana na charisme wana de façon ke bana tozwa bango lokola bana na biso moko yango wana eza te mpo baza baorphelin ke bazwa traitement mwa aspirine okaboli 4 mpona kopesa bana 4 mais au moins mwana azwa mpe soin de qualité. Alors soki vraiment eza na bato oyo mpe bazalaka na besoin ya kosunga oyo bayebaka te esika ya kosunga, voilà un endroit, une famille qui s'est déjà donné pour les enfants et nous avons besoin de façon que bana oyo l'auditeur va témoigner à Marie la berceuse parce qu'on a manqué les médicaments. Vraiment je sollicite aussi votre assistance. Alors pour moto aya awa akokita wapi akokoma ndenge nini na soki moto aya en référence eza 10e rue na Passerelle. Ce qui a commis la passerelle a tourné l'église Saint-Dominique. La côté église en face à Saint-Dominique, ils ont un terrain, il y a l'école Massamba. Donc juste porte à Marie la berceuse et à la mis dans le portail il y a l'école Massamba. Ok, d'accord. Donc en face il y a l'école Massamba. Ok, d'accord. Voilà. Alors c'est vrai que en tant qu'infirmière, préoccupation n'a beaucoup plus ces alliés matériel. Alors un dernier mot quand même pour Nabatonion sur Oyo Balandio. Bon, pour Nabatonion sur Balandi, na pesi bino na batondi bino botondi pour la patience na bino pour l'intérêt à Oyoka Oyo na utile pour la famille Marie la berceuse. Na kosenga vraiment assistance na bino spirituelle, matérielle pour tout rappeler na besoin l'ensemble pour na bana. Alors tu sais la paix, pour s'intéresser pour boyeba, tu as besoin de conseils na bino, contribution de toutes sortes.